Enfin, rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement est commis de plus en plus qu'aux Sabomoko na Tina, ya ko conduire alternance pe changement la République démocratique du Congo. Boye délégation ya ba ténor ya dynamique ba tendance nyonso mibale ba se retrouva ki autour ya leader na bango Félix Tshisekedi. Autour ya leader na bango Félix Tshisekedi awa na résidence ya Sphinx ya limité sur place ba se mettre d'accord pour na ko affronter l'élection mais d'abord kozwa ba compromis pour na atterrissage en douceur ya ba arrangement particulier. Tozalia wa pour na kosala pe kosukisa mosala oyo papa Tshisekedi atikeli biso. Ba tikeli biso héritage tokoki ko gaspiller ngote. Yangwana biso tolobi peuple asunga biso lokwa ndenge ba belelaki balobi yo mbuta muto tokoki komono na makambo ya mblinga te yo ifozala na bana na yo na baleki na yo oza na bango esika moko po bokene liboso po biso tolonga etumba ya élection tolonga mosala oyo papa tikeli biso il faut tovanda esika moko tovanda sima ya mwana batikeli biso mokonzo bapesi biso totika na esika moko po tosunga mosala yoso obino ba peuple balingi tolingi tokene na élection sikoyo makambo maso ezali obe élection mais pona kozwango il faut aussi sa makambo ya 5 ans